Congo Esengo TV. Pour s'abonner, belé, place nous sur Bozali. Vous êtes trop amoureux du pays. Aujourd'hui, je vous propose, pour des raisons d'information, de divertissement et surtout de formation, suivez Congo et ses motifs. Ba Congolais de partout, ngai muyomba, ngai manseba, ngai ngwashi tope, noko Clovis, na pesibino, mbote kasi, mingi, ba Congolais bazwami na mbujimai, pe na pesi betwa unangai na wamukala mwena lusuya. Alors bandeko na édition Oyo Toko Lobela sur la libération ya évêque Mukuna. C'est parti. Boum boum. Peuple congolais de partout. Binomoko boyebi que évêque Mukuna uji libre. Pour la petite histoire, bandeko, évêque Mukuna abandaki kosamba na mwana mboka Mami Chibola na prison centrale ya Makala. Mais juge oyo azalaki bazalaki jugé par le tribunal de grande instance ya Kinshasa Kalamu. Bolandanga na bokebi nya. Mami Chibola afundaki évêque Mukuna pour viol, menace de mort et rétention illicite des documents. Nde nalobaki normalement tribunal de grande instance Kinshasa Kalamu nde ebandaki kosambisa makambo wana yena évêque Mukuna. Mais selon parti ya évêque Mukuna monaki te dossier eza nango vide. Mais juge président oyo azalaki kosambisa bango bazalaki komona éclairté po na bango, disons po na parti ya évêque Mukuna, po na bango juge président wana azalaki kolalisa dossier yango wana. Bandeko ba Congolais partout bolandanga na bokebi po comprendre dossier ya évêque Mukuna na Mami Chibola. Yango wana évêque Mukuna na bavoka na ye basengaki ete ba dessaisir dossier. Kasi bandeko ko dessaisir dossier elingi koloba nini na lingala pete. Elobi boy ba boto la dossier elongwa epai ezalaki na tribunal de grande instance ya Kinshasa Kalamu ekende na tribunal de grande instance ya Kinshasa Gombe. Kasi bandeko kobotolango ekoki kozalaka abongo te. Ebongo mibeko likonzi po biso awa na Congo Esengo TV ndenge boyebi tomemela bino manière ya sika ya kosala ba analyse na biso nyonso subasma ezoko wuta kaka na mibeko ya mboka. Yango wana tolingi totala mibeko elobi nini pona ko dessaisir dossier. Opesanga 2 secondes nazwa mibeko pe natangela bino bandeko po
to comprendre elongo. Ok. Selon article 49 de la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et l'obiboy. Tout juge peut être récusé par l'une des parties au procès. Na lingala pete bandeko et la kisibiso clairement côté ya parti ya évêque Mukuna na bavoka na ye mibeko epesi bango ndingisa bafunda juge président tangu oyoyo bango ba réaliser que azali clarté tangu oyoyo bango ba réaliser te juge président azola lisa dossier tangu oyo bango ba réaliser que te dossier ezali vide kasi juge président azako la lisa dossier ba mibeko epesi bango ndingisa ba funda juge président poete ba botola juge président dossier ya na bango batinda yango na instance mususu nde bandeko de saisi ya dossier yango wana. Je pense que ba Congolais de partout bozako landanga. Donc bandeko ba Congolais de partout ndenge ba botola ki dossier epai na tribunal de grande instance ya Kinshasa Kalamu. Uji politique to ezali nde mibeko mais eza uji politique to o batu mususu bakoyi koloba te oh non évêque Mukuna aza influent na nini na régime oyo yangona to uji politique to ngai nazo fungola peuple congolais de partout uji politique to ndenge ba dessaisir dossier ya Mami Chibola na évêque Mukuna ba pesi yango na tribunal de grande instance ya Gombe uji politique to. Je pense que toyokani. Voilà bandeko, tango dossier est commis na tribunal de grande instance ya Gombe. Juge président wana a examiné yango lisusu a bandeli jugement mobimba. Et puis a monaki été évêque Mukuna uji innocent. Donc nde yango wana juge président lokola a monaki été évêque Mukuna uji innocent nde le juge président a prononcé qui acquittement ya évêque Mukuna. Kasi toyebite côté ya Chibo alobi nini. Kasi biso na Congo Esengo TV tokoloba boye. Biso nyonso toyebi na bokebi ete la justice élève la nation. Alors, tokoloba boye na bandeko ba Congolais. Soki ba pesi yo dossier yo oyo nde sengeli o sambisa. Eloko liboso ikozala malamu esengeli etambola dossier na etambola selon mibeko ya mboka.
to pe ezala rapidement, to pe ezala na temps réel pour na ko clôturer dossier. Kasi yo ba bengi yo ko benga. Elobi nango garant. Mobutu Sese Seko Kokombendo Wazabanga. Bino mo boye bi ba Congolais. Yo ba bengi yo ko benga. Ba pesi yo dossier osambisa bato. Kasi yo olingo koma souverain. Omona wapi. Yo ba pesi yo dossier go pesa. Ozu dossier o vandeli yango okoma souverain. Non bandeko. Kasi bapesi yo dossier mutu wana o bapesi yo dossier na ye ezali vi mobimba ya moto esengeli ayeba avenir na ye ezokende wapi, soit bakopesa bakokatela ye 20 ans de travaux forcés ayeba, ou soit bokoakite ye soki eza na temps réel akoyeba place nini ndenge balobi na lokota ya anglais place nini akostand. Place nini ye akozala. Ezali ndenge wana. Kasi yo ozwi dossier, ozwi olobio nga na komi souverain, lokola ngande mutu naza mokonzi ya dossier oyo, nga na komi souverain, na vande la dossier. Kasi lobi, soki bakangi yo, na ba acte oyo yo pozaki. Okoloba nini? Uji politique. Uji politique to. E bakokanga yo po na musala oyo ya mabe oyo yo salaki na moma oyo esengelaki ete otambusa makambo selon mibeko ya mboka. Je pense que ba Congolais de partout boyoking oyo ngai noko na bino na otikoloba natalisi bino en suffisance clairement évêque Mukuna uji libre. Si ndio bosabone massivement na Congo Esengo TV bandeko nde boko bandozwa ba analyse fouinée pe boye ba ko comprendre ba dossier ya mboka na biso ndenge ezali kotambola. Ngana bino tokuta une édition ezoya na boke binyonso. Abonnez-vous Congo Esengo TV.